Oh, ja, Congo veut la paix. Je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana na masolo na biso kimia nzambe ezala kati na bino bonne année meilleur vœu 2023 na bana RDC nyonso bazwami kati na Kinshasa partout na baintérieur et surtout biso na kati ya diaspora nzambe apambola biso. Ya solo bandeko masolo na memeli bino mokolo ya lelo yambo de tokota na masolo na biso ya lelo boyebiki ya solo eroga lisungi ezali association oyo ezali en Europe oyo ezali kosangisa bana ya bumbu na selembao bango babengisi bana bumbu selembao nyonso elongo na baninga na bango le 17 mars na mboka ya Paris na Saint-Denis esika wapi bakofete anniversaire ya association ya eroga lisungi yango bandeko nyonso tu oyo bazali na eroga lisungi pe na baninga na bango pe bazali na association mosusu lokola tozali bana ya bumbu selembao biso nyonso tokutana le 17 mars po tosepela na eroga lisungi na ye moko président Lebo pe na fondateur Clara de Bruxelles pe tobosani te Mama Pepito Kilala oyo azali bongo présidente na Kinshasa na eroga lisungi ya Elkin ye pe akozala na biso bandeko ekozala bongo vraiment esengo makasi na kosepela na bakinois nyonso tu tokozala na bango kuna bainvité surprise mpe bakozala kuna na kati. Merci mingi ya solo nzambe apambola bana eroga lisungi tokutana bongo le 17 mars na Paris na Saint-Denis. Masolo tomemeli bino mokolo ya lelo bandeko ezali ya président de la République démocratique du Congo. Numéro 1, commandant suprême Fachi Beton Mukwa Tombolo, président Félix Tshisekedi. Lobezaki jeudi, le 12 janvier, président de la République a lancé invitation pour Solo à Kutanaki na gouverneur Gentini Ngobila Mbaka et longo na vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Bakutanaki po na nini bandeko bakutanaki po basolola na likambo etali insécurité. Boyebe ki solo président ayokaka makambo nyonso bana na ye balobaka. Ya azali papa azali numéro 1. Insécurité oyo ekomi na Kinshasa kuluna ba jeune ebele vraiment bazali kosala criminalité na ndenge kosakana te parce que eloko kosala ezali te misala loko ezali penza te ba jeune ebele ezali kotinda bango po basalaka kikuluna yango président abengisaki gouverneur elongo na ba bourgmestre nyonso ya commune nyonso tu ya ville ya Kinshasa na ba vice na bango akutanaki na bango lobi bandeko na ngai po asolola na bango masolo nyonso ndenge tolobele bino ya insécurité pe akutanaki na bango lisusu na likambo etali salite oyo ezali na ville ya Kinshasa. Président atambolaka azali komonaki ya solo ville ya Kinshasa bazwa koklase yango 25e ville le plus sale du monde. Donc bandeko ville na biso oyo tozali komona na nsima na ngai na 1960 ezalaki
ville oyo elekaki même Dubaï oyo lelo tozo kokende tozo kokumisa Dubaï mais capitale na biso Kinshasa la belle Kin la belle elekaki même Qatar au place Coupe du Monde ebeti so boche 1960 bozongisi 1960 il y a Kinshasa il n'y a pas match mais il y a solo bandeko Kasavubu papa na biso aleka Mobutu Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila lelo tozali na président Félix amoni ya solo il faut azongisa Kinshasa ndenge ezalaki hôpital général ezonga ndenge tozali kokende pena ke mama yemo il faut ezonga boulevard oyo tozali komona bakokomisa yango lokola ndenge tomonaka Champs-Élysées parce que ndenge boza komona image wana boza komona boulevard wana ekozonga ndenge mpenza ezalaka na banzete ndenge Joseph Kabila kata banzete ko toyebaka te mpona nini yango Fachi Beto alobi banzete ekozonga Jantini Ngobila merci mingi le seul gouverneur oyo azo kosala mosala eza komonana depuis biso tolongwa Kinshasa tosi toumeli na poto plus de 20 ans na poto mais ya solo le seul gouverneur oyo aza kolakisa misala c'est Jantini Ngobila yango bandeko to polomiser vraiment maloba te na koloba mingi te to landa na bilili bomona ndenge président Fachi Beton akutanaki na Jantini Ngobila pe Jekoko Mulumba elongo bongo na ba bourgmestre nyonso tu ya commune ya Kinshasa po asolola na bango na likambo tali kuluna na likambo tali salite ya Kinshasa et surtout dans likambo tali ba mama bazali koteka te na ba boulevard na ba nzela na ba prince na ba goudron yango penza eloko Jantini Ngobila azali kotelema alobi ke ya solo trop c'est trop ya tout oyo penza misale komonana to na bilili bongo sema tokotia commentaire na suka ya masolo na biso abonnez-vous na Congo Alenga TV tozali wana pona bino to landa bilili matondo mingi. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa réunis ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine est une grande première depuis des lustres. Au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa Jantini Ngobila, d'épineuses questions du phénomène Kuluna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé au bourgmestre. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Kuluna. Vous savez, le phénomène Kuluna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population. La ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de communes et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée. C'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé au bourgmestre, de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions relever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année de preuve pour nous, c'est une année électorale et nous devons entamer ces élections
en ayant une ville complètement propre, comme l'a souhaité les chefs d'État. Il a souhaité des résultats positifs pour la ville de Kinshasa, qui souhaite donc aux Congolais et aux Congolaises. Photo de famille, d'abord avec tous les bourgmestres, ensuite avec les dames bourgmestres. C'est dans une ambiance conviviale que s'est terminée la rencontre. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolande na bilili toyoki ndenge gouverneur alobi na bandi le ville le plus sale bandeko zali soni die moko gouverneur alobi yango za soni. Donc il faut misala penza et salama. Il faut biso moko bana Congo toyeba kolakisa pe misala pe eza passe mingi même biso moko toza na poto awa po parce que bato baza kokende kuna o baza kosala misala toza koyeba te. Il faut ba domaine nyonso tu biso moko tokota mpena masolongo na kati touti pe poto toye tokoti na ba domaine ezali likambo teli propriété ya banzela Kongo alenga ye moko azwi yango kosensibiliser ba jeune. Il faut mwana poto osali mpena ke donc ba société amike pona nettoyage kaka ko nettoyaka ba quartier partout ozo sensibiliser ba jeune bandeko biloko wana nyonso tu na ba pays mosusu basala yango. Même na Rwanda tozali komona ebongi ekomi propre mais bato bazosala yango za bato bauta na poto bazolakisa nde mosala na bango bazoyiba te. Ngai lelo Kongo alenga na komi na Kinshasa Kongo alenga nazala mwa petite société na ngai mpona nettoyage parce que za domaine tosala mpe na poto awa bandeko na nga tokozwa mpena bacharge wana tokobongisa nettoyage kosala konettoye kozwa mpena bagene ata 100 personnes bonettoyaka baquartier kofuta bango mbongo malamu koyiba mbongo te kofuta bango. Eloko wana yango toya kosenga na gouverneur Jean-Denis Ngobila oza mwana poto misala oyo tozomona na baquartier mboka na biso fe bonge zonga kini label eza kosenga ba volonté ya bato ya malamu ba volonté ya bato mutu ya solo koki koyiba me ya solo lakisa mosala mundele ayibaka na ye tolobi te mundele kutaya koyibaka biso ba diamant me musala mundele sikosuko ayibi diamant aye aomona musala mundele ezomonana mundele ayibi afungisi bakontoka ba or awa na poto me auti oyiba yango kuna me ndenge nini biso vraiment ya solo misala ezomonana te na Congo mbongo kaka ebungaka yango toali kosenga vraiment en tout cas merci mingi na président ndenge mpena tomoni président azalaka nde boye abenda babourgmestre parce que bagene oyo nyonso to bazosala kuluna bavandaka bongo na baquartier bavanda na bavile oyo bandako tomona kitoko te bagene oyo bavandaka na baquartier sika babourgmestre bazali parce que babourgmestre bavandaka na kati ya bacommune wana oyo bango bazali. Donc bourgmestre aza koyeba makambo nyonso za koleka na kati ya baquartier na ntango ya kala tozalaki na bachef de quartier biso ta tokola tomona ke papa moko azalaka na balabala boye ye moto atiaka loi mpo bokombola bosala donc azoleka na siffle ntango nyonso tu biloko nyonso tu fe zonga mais fo bazala gérer na mutu moko boye oyo azosalisa bango mosala kitoko na bavile wana tozali il faut basociété ya banettoyage awa ezalaka bakotaka partout bapangusaka bakombolaka balabala baterrasse konettoye yango mais il faut bazwaka mbongo na bango ya kitoko yango bandeko na ngai vraiment en tout cas bourgmestre Jean-Denis Ngobila vice gouverneur Jekoko Mulumba na lela o mabe na yebi ya solo yo pena bana kingabo akoto en tout cas olakisa déjà que oza muta bulo muta musala Jekoko Mulumba bokangani siko na Jean-Denis Ngobila binode bosala pena bulo kitoko bolakisa pena Kinshasa ya solo Kinshasa vezonga
kin label. Mama Pepito qui la toyebi ki yoza mama olela musala oza muto la kisaka penza ke musala na yoza komonana. Be preuve na yo toyebi yango. Toyebi bokasite na yo depuis Bumbu. En tout cas, la kisa qui a solo ndenge président sali système beaucoup mais avant dans la commune a commis beaucoup mais sa commune yo la kisa qui a solo au commis sikoyo beaucoup mais sa kitambo il faut que l'aksa misala na bana kitambo pour aller mboka na Congo. Merci mingi solo nzamba pambola vraiment Gentini Ngobila nzamba pambola Jekoko Mulumba nzamba pambola bino vraiment na mandat oyo inanetikali en tout cas bolaksa misala surtout le ko ko telema to ko senga na président de la République autoroute Kinshasa Congo Mobimba ata autoroute ti lelo sala makati ngai loko kamusanga ti lelo yango wana comment autoroute sala makati na Kinshasa to na Congo o eza loko moko bo soki 2-3 autoroute to beti yango na Congo esili bambouteillage to zo mona Kinshasa oyo so bo sali nzela moko bo autoroute kolongwa Kinshasa ti koma ba aéroport côté kebo ke matadi bomati ba côté Chikape ke mais ekopanza na côté Kinshasa bongi Congo bongi bato bakufa so nzala te parce que tozana biloko ebele banzela za kosala makitoko nzela kitoko tozo mona banzela ndenge za kosala en tout cas Gentini Ngobila merci na président Fachi merci vraiment en tout cas nzamba pambola bino na gouvernement oyo merci mingi na mandat oyo peza koya obetela biso ngo kitoko sisa makambo tu pe tole kosenga mapinga na biso ezonga boulevard oyo toyebi sika oyo ba mapinga basalaka défilé ndenge tomonaka na Champs-Élysées ndenge tomonaka Poutine kuna sika basalaka défilé na bango ndenge tomonaka ba chinois ba place na biso ka ya munene yango boulevard feza kitoko il faut que ça la kitoko bandako kitoko ba immeuble ya danze bato bozoyi ba mbongo botonga ba immeuble ya danze na Congo pas na ba pays étranger. Nzamba pambola bino merci mingi en tout cas merci maman Pepito mbote na yo merci vraiment en tout cas nzamba pambola yo na mosala kitoko maman Pepito vraiment zali ko sala kimia nzambe za la carte na yo vraiment félicité na président Fachi Beton merci mingi na Clara de Bruxelles merci na bande kono soit Eroga Lesungi tokuta na bongo le 17 na mboka à Paris. Merci na bana Eroga Lesungi no surtout na Congo pe awa na mikila poto nzamba pambola bino ezaki bino ndeko bo partager vidéo tokuta le bongo le 17 partagez vidéo abonnez-vous na Congo Alenga TV. Merci mingi na Dide Masuki mobala mande kwa pembe tokuta le bongo bala sima nde tokosola le susu masolo toujours na Congo Alenga TV matondo mingi ingeta. Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Voilà.